RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Gingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouebake depuis 1992, 32 ans le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, beaucoup soyango na bavion na yam pifo. Airbus en 320, Airbus en 330. Nzambe ya bilengi, Congo mobimbe bandimayo. Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo leader. Bon début de week-end à Balandignon, soya info linga la journée à peuple pour na peuple tout fond la bassin na biso pour na côté Sabinoka. Jeudi 27 juin na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ayambaki ba lettre ya créance ya annonce apostolique puis ambassadeur ya Zimbabwe reportage. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki ba lettre ya créance ya annonce apostolique pe ambassadeur ya Zimbabwe jeudi na cité ya Union africaine. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki 2 ambassadeurs résidents accrédités na République démocratique du Congo ezalaki bongo ya liboso annonce apostolique Monseigneur Mitja Laskovar oyo azali ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République ya Zimbabwe. Son Excellence Monsieur David Sigauki boy avant nomination na RDC na remplacement ya Monseigneur Etero Balestrero Monseigneur Mitja Leskovar ye azalaki nonce apostolique na Irak. Le 1er mai 2020 azalaki consacré na titre ya archevêque titulaire ya Bénévent na Italie. Boy na occasion ya présentation ya ba lettre ya créance alobi azali kosenga na Nzambe abondance pe bénédiction pour la République démocratique du Congo mobimba pe pour na ba autorité ya mboka elongo na peuple na bango. Ndenge nonce apostolique akomaki na livre d'or na ye nommé ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya Zimbabwe na République démocratique du Congo. David Sigaoke azali général na retraite, diplomate zimbabwéen ayebi RDC malamu pambate a travaillé ki awa na cadre ya opération souveraine légitimée si oyo ezalaki déployé na front est ya Mbujima ipe Kabinda na qualité ya commandant ya brigade mécanisée. Boinatina wana 41 ans ya carrière, David Sigaoke a salibongo a gravir ba échelon ya ndenge na ndenge na kati ya armée ya Zimbabwe tina fonction ya chef d'état-major général. Kaka na masolete chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambaki jeudi 27 juin 2024 délégation yaba Eveko ya Sanko oyo ensemble na chef de l'État balobelaki situation ya mboka héritier Mapindemi. Jeudi na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation ya ba évêque ya conférence épiscopale nationale du Congo Senko na Mokuse bayaki ko présenter ye ba nouveau dirigeant ya structure oyo pe ba betaki masolo likambo etali situation ya mboka. Boye nouvelle équipe dirigeante ya conférence épiscopale nationale du Congo ezali composé na Monseigneur Fulgence Muteba oyo a commis président, Monseigneur Etienne Ung Eyowin ye a commis premier vice-président, Monseigneur Jean-Bertin Nadonye deuxième vice-président, ndenge ba dévoilaki liboso ya ba panze sango et pa ya Monseigneur Donatien Chole oyo azali secrétaire général ya Senko. Selon prélat catholique, préoccupation majeure ya ba évêque ezali bongo bien-être ya population ya République démocratique du Congo pona oyo esengeli esale maloko la priorité par rapport ya makambo nyonso ba congolais bazali ko vivre.
président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconnaîtra qui objectivité ya ba évêque pe alobi na bango to a promettre bango engagement na ye na demande ya église pour na ko continuer ko accompagner bango en tant que moto oyo azali ko diriger mboka ndenge aswetaka toujours na tina wana ndenge monseigneur Donatien Chole asukisaki koloba. Premier ministre Judith Soumina Touloukla a bouclé que jeudi 27 juin na province ya Nord Kivu ba activité ya ndenge na ndenge. Nathalie Kaila. Akobaki mobembo na ye kino jeudi 27 juin 2024 na province ya Nord Kivu ezali bongo premier ministre Judith Soumina Touloukla oyo mokolo ya jeudi 27 juin 2024 apemaki te atambolaki bisika ya ndenge na ndenge akendaki liboso kotala to ko inspecter misala ya asphaltage ya route ya port boye akendaki wana pona kotala ndenge nini mosala ezali kosalema soki ekopesa satisfaction epai ya bakonzi ya mboka par rapport ya ndenge balingi mboka e bana kotambola pe population azana esengo makasi pona misala ya asphaltage oyo ndenge ezali kosalema. Deuxième visite ya premier ministre Judith Soumina Touloukla chef ya gouvernement akendaki bongo na camp ya ba déplacer ya 8e CEPAC awa ayaki kotala bango ba condition ndenge nini bazali kovanda asukaki wana te avisitaki pe installation ya hôpital militaire ya Katindo epai wapi premier ministre lokola mama malamu mama ya boboto mama social ayaki maboko pamba te awa adistribuaki ba vivre epai ba blessé de guerre oyo bango nyonso bazali ko défendre mboka na biso République démocratique du Congo mingi penza ba elema ya FRDC bazalaki ne sengo makasi koyamba visite ya mama premier ministre pe surtout ba vivre oyo ayaki ko kabila bango akendaki lisusu na camp ya ba déplacer ya Bushagara kuna pe ayaki kotala ndenge nini ba condition ezali akendaki tina cimetière ya Genocost epai wapi premier ministre Judith Soumina Touloukla ayaki ko se recueillir pe mawana motema lokola mama komona ndenge nini ba congolais bazali kokufa na agression oyo Rwanda azali kosala epai ya République démocratique du Congo na nzela ya ba terroriste ya M23 boye aklotiraki mission na ye na province ya Nord Kivu na point de presse oyo elekaki na Hotel Serena epai wapi premier ministre Judith Soumina Touloukla asalaki bongo résumé ya mission na ye oyo asalaki na province ya Sud Kivu pe na province ya Nord Kivu boye asalaki restitution epai ya bapanzi sango mituna ya ndenge na ndenge epesamelaki ye pe premier ministre ayanolaki par rapport ya vision na ye ndenge azali nommé chef ya gouvernement epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mission ya premier ministre Judith Soumina Touloukla eleki malamu na province ya Sud Kivu pe na province ya Nord Kivu. Commission mixte etiami entre ministère ya ITPP ya finance pour na financement ya ba infrastructure en RDC na tina wanande ministre ya finance Doudou Fwamba a participé que jeudi 27 juin na réunion ya cabinet ya ministère d'État ya ITP Alexis Gisaro. Commission mixte ezali envisagée entre ministère ya ITP pe ya finance pour na financement d'infrastructures routières na République démocratique du Congo. Ministre ya finance Doudou Fwamba Likunde ye a participé que jeudi 27 juin 2024 na réunion moko na cabinet ya ministre d'État pe ministre d'infrastructures pe travaux publics Alexis Gisaro. Session oyo ememaki mingi présentation ya programme quinquennal 2024-2028 pour na bitumage ya ba route d'intérêt général pe voirie urbaine. Ezali vraiment ba oyo ba participa ki ministre délégué ya urbanisme pe habitat, gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe directeur général ya bureau central ya coordination na réunion oyo ba discussion et fungwamaki pour na ba réseau routier oyo ezali ko nécessité bitumage ya réhabilitation ya ba route na mabele mingi penza ba travaux ya voirie pour na Kinshasa pe ba province bosimba ke financement ba projet oyo en cours ezali bongo programme gouvernemental ya lutte contre ba érosion pe ba infrastructure mososo nyonso wana ezalaki bongo revi projet oyo ambitieux ezali ko viser ko embellir to ko bongisa RDC na ndenge ya aspiration ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko souligner importance ya misala oyo pour na ko relever défi ya infrastructure liboso ya population. Doudou Fwamba Likunde a rappelé augmentation ya connectivité na territoire national oyo etikali axe prioritaire ya programme d'action ya gouvernement na secteur ya infrastructure routière
commission mixte oyo ekozala formée entre deux ministères pour définir ba priorité pe ko identifier ba partenaires et ba projets structurels pour envisager extension au-delà ya 5 ans pour na ndenge ya malamu ba priorité pe ko garantir faisabilité ya projet na souka ya science de travail na bango ministre ya finance alobaki boyi. Nous avons été invités par oui, tous allez qui invité et pas il y a ministre d'État, et ministre de l'infrastructure, et des travaux publics ensemble. Ils sont autopassés en revue, ambitieux programme, il y a construction, tout est à Botongi, Banzela, Namboka, Nabiso, et Sengeli Boyebake, programme d'action où il y a gouvernement, ils allaient compter parmi les axes prioritaires, il y a augmentation, il y a connectivité, il y a territoire national. La zone on est là qui bongo question, tout est pour déterminer ensemble les priorités, ni ezali, la matière et l'infrastructure, n'engeni tout est financer, en gros, pendengeni tout est en place cadre et collaboration pour nous soutenir initiative oyo ya connecter Mboka Nabiso, ambition ko connecter ba province union so pe ba chef lié idée à planifier misala oyo na échéance il y a 5 ans mais les sous sali réflexion ndengeni tout est kotala on a ko sala likambo etali délai pe ba priorité. Nous pensons que nous pouvons planifier ces... Ministère Yaba Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba a intervenu jeudi 27 juin dans Fleuve Congo Hôtel na deuxième conférence Yaba défi ya développement ya RDC Nadine Nassona. Intervenant participa qui na deuxième conférence pour na défi à développement ya République démocratique du Congo to mona qui peut intervention ya ministre ya ressources hydrauliques et de l'électricité oyo adressa qui état de lieu na secteur ya énergie professeur Teddy Luamba Mumba a abordaki perspective ya développement na kotaka en place mécanisme pour na combler déficit actuel divers thèmes ezala qui abordé tomoni bongo la politique à appliquer pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo, la problématique de la transformation locale de produits miniers, pe lisusu l'hygiène en milieu de travail, bosimba ke ba discussion pour la industrialisation ya République démocratique du Congo et koba kiti mokolo ya vendredi 28 juin 2024. Totikala kaka na ministère ya ba ressources hydrauliques et de l'électricité pour na kotel Sabino ndenge ministre Teddy Luamba ayambaki jeudi 27 juin na cabinet na ye ba délégation ya Banque mondiale Nadine Nassona. Discussion et lobela kimingi na oyo etali vision ya ministère na matière ya développement ya République démocratique du Congo na secteur ya énergie pe lisusu soutien ya Banque mondiale na programme ambitieux ya chef de l'État oyo etali bongo projet ya Inga na ba échange na bango Jean-Paul Nganou coordonnateur ya ba programme économie finance et institutions de la Banque mondiale a exposé ba motivation nasima ya soutien oyo na projet ya Grand Inga na République démocratique du Congo bazwa ki discussion oyo ezala ki très fructueuse na monsieur le ministre concernant vision ya ministère na matière ya développement ya République démocratique du Congo na contexte ya grand programme Inga initié et pas ya chef de l'État pe inscrit na politique na ye ya développement ya mboka ba discussion oyo ezala ki très productive conscient na ba défi ya relever pe ba perspective prometteuse pour na avenir ya secteur oyo Teddy Luamba atie liboso ba avantage pe impact ya projet Grand Inga pour na autosuffisance énergétique pe industrielle ya République démocratique du Congo na intérêt ya sous-région Mobimba. Toujours na sport bosimba ke ba délégation baranda qui hommage à souka pa ya ancien léopard Jean Kassongo Banza oyo akufaki depuis le 7 juin eleki nyonso salamaki na esplanade ya hôpital du cinquantenaire. Bwebi na ye ya makasi Jean Kassongo oyo babengaki Korondo akotika la tango nyonso gravé na mémoire ya ba congolais par rapport ya makambo etali football. Bosimbake ancien léopard oyo ataki deuxième but na remontada ya République démocratique du Congo liboso ya ba étalon ya Burkina Faso na match oyo ezalaki pour na 3e place ya CAN 1998. Boye pour na kopesa la République démocratique du Congo 3e place na mémorable remontada oyo RDC asilisaki retard na ya 3 buts na 4 minutes ya suka ya match grâce pe na Korondo oyo ataki binae
na égalité na ba séance ya batirobi yangonde et départageaki ba léopard ya République démocratique du Congo na ba étalon ya Burkina Faso. Boye ba léopard ya République démocratique du Congo bazwaki bongo 3e place synonyme ya médaille bronze ya tournoi. Akufaki depuis vendredi 7 juin et outi koleka na âge de 49 ans et zalaki jeudi 27 juin 2024 nde ancien international Jean Kasongo Banza oyo ba congolais nyonso bande kobenga affectueusement Jean Moukoul ye akundamaki. Boye ba ancien léopard ebele bazalaki présent en esplanade ya hôpital ya cinquantenaire pour na ko saluer mémoire ya oyo bango nyonso bazalaki na ye elongo. Boye ba coéquipé na ye tokoki koloba. Parmi bango Moutoubi Santos, capitaine ya ba léopard na ba année 80, ancien sélectionneur adjoint ya ba léopard ya République démocratique du Congo, ye abetanaka songo korando esika mokote kasi azali kokanisa e bandeli na ye. Jean Moukoul d'abord aza mwana nanga. Naza sur naza muto ya liboso ya rejoindre Jean Moukoul l'équipe nationale parce que c'est moi qui étais l'entraîneur à l'époque. Jean Moukoul asala biso ba plaisir nyonso tu ya bale. Azaki na ba valeur na ndenga ke na poto akobeta na mboko nga na wutaki kobeta na Wolfsburg. Donc il avait des qualités. Nangambo Mosusu, ancien gardien Yaba Léopard ya République démocratique du Congo, international américain Mpangi, yepe azanga kite ko réagir. Signor ministre Salim Pola Mbaliboso. Bon, tout ça y a un problème ya muke. Pour la ligue na biso oui abeti balé ndamu tunayamba ba on équipe nationale. Achabo na yambi ba on équipe nationale. Moi no yo azalaki penza bali penza na makambo ya bali. Mais domilaki penza ba kundaye na ndego ya solo. Mais on nyonso ministre azali mbala liboso. En tout cas c'est mingi pour la ministre. Tozala mingi wa kolobate. Gladys Bokese oyo ayaki na sima ya Jean Kasongo Banza Kurando na sélection yepe azali ko garder souvenir ya ba conseil oyo ye abande ko pesa ye en tant que aîné. C'est un vieux qui a encouragé les jeunes. Boye léopard akufakate tika ete molimo ya Jean Kasongo Banza oyo babande ko benga Kurando epe manakimia. Honorable Nerombungu, initiateur, il y a complexe scolaire Mama Pemba Betaki Masolo lundi 17 juin na administratif il y a complexe scolaire Mama Pemba visitaki pe ba chantier pour na koye ba ndenge misala iza kotambola héritier mapinde meladi landi. Honorable Nerombungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, azalaki na réunion ya kafu elongwa na administratif ya complexe scolaire Mama Pemba, nyonso pona koluka ba stratégie ndenge nini ko tombola école oyo ezali ko sala fierté ya bana kisenso pe ya district ya Moamba, voire ya ville ya Kinshasa Mobimba, na ba atelier moko ya kafu oyo ezali kuna, même ba école ya nzinga bazali ko ya koyekola. Bosimba ke honorable Nerombungu azwaki ba rapport ya ba responsable ya complexe scolaire Mama Pemba batalisaki ndenge nini année eleki makambo etamboli vraiment kitoko na complexe scolaire Mama Pemba eloko ya ko regretter ezali te ba projet ya makasi ezali pona année scolaire 2024-2025 et pa wapi même ba bâtiment ezali ko bakisama pona kosunga ba élèves batanga na ba conditions moko ya kitoko. 2 semaines, 3 semaines de la fermeture de l'année scolaire 2023-2024 aye poto évaluer année oyelingesila et plutôt projeter année 2024-2025. C'est vrai que ma campagne sur le bango boyete pour les stratégies, mais l'autre lobby mboula déjà et sili kitoko to pesani ba rendez-vous ya ba proclamation na auto sengel ko sala pombola sila ma ba salle de classe et bongami plus de 36 salles pour l'année prochaine. Donc le lobby déjà na ba parents batinga la biso bana na bango na proclamation ba komona makambo oyo ba salle déjà mbula. Bosimba ke honorable Nerombungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba,
asepelaki makasi na ba rapport oyo epesamelaki ye pe encourageaki personnel elongo na ba administratif nyonso ba yeba na kobose dur pona éducation ya bana asukaki wana te asalaki tour ya chantier pona kotala ndenge ni misala ezali kosalema pamba te ba nouveau bâtiment ezali kotongama pona ko permettre bana ba ya lisusu ebele na complexe scolaire Mama Pemba pona année scolaire 2024-2025 et pa wapi bisika ekozala ebele éducation ya qualité ezali complexe scolaire Mama Pemba bana nyonso ya Kinshasa balobi merci honorable Nero Mbungu na mosala ozali kosala pona éducation ya bana ekozali loko moko ya malamu. Non, Senima Bosimba Koba préfet ya Itmat Mibale site Yandolo Istapé ya Binza Dolvo Nangalimba Bazali Kobeng Saba parents Oyo Balingi Bana na bango bazwa ba formation technique baleka na ba bureau na bango pour na ko retirer ba fiche ya demande d'inscription Oyo ezali déjà disponible pour na année scolaire 2024-2025. Kinshasa boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2024-2025 Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo ista pe itemat binza ista na Delfo na commune ya Ngalema bazali kobengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radio transmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe. Po bana na bino, bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Bano batanga kawa o bako sidisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye yango na bengi bino boya ebele ba option nyonso oyo totangi bokokuta yango na ba site na bango nyonso mibale c'est-à-dire na itemat ndolo na itemat mbinza na Ngalema quand météo avenue Metelsat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngalema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2024-2025 mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission oyo kutu ezali déjà fixé le 20 juillet 2024. Boyebi ke formation na kati ya itemat ezaka formation moko intégrale tuchaka mingi elikia na bana na biso bazali ko banda classe na 7e 8e mais formation na bango ebandaka partir ya informatique na anglais nde tupesaka mise à niveau à bana pour na technicien actuellement selon la nouvelle technologie sengeli mwana maîtriser anglais na informatique et puis toke pe ko signaler ba pratique ezali ko sala na ba différents domaines techniques na biso je pense yo moko moni ndenge tosili ko yamba laboratoire ya simulation ya ba vol pour na bana section aviation civile na batelier mususu je pense nde mabongiso tsiko bongisela baboti pour être ba na lombangu le 20 juillet déjà inscription et premier test que ça les meilleures inscription na kati ya itemat ista. Suite à la modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi CAA modifié horaire ya ba vol na ye na ba différentes villes ya RDC. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya ba vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais
Horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine Mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours la semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Bana Mboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort, pour ne pas voler sur Totangi, boko zoyango na bavion na en pifo, Airbus en 320, P Airbus en 330, Nzambe ya bilengi, Congo mobimbe bandimayo, bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Pour ne pas avoir en bonne santé, pour les alliés, c'est Protivap. Ah merci, Yabouine, Banagnos Bazaouringa, à la prochaine. Vous allez quoi, mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci, merci pour les pour les enfants. Eh Bino, botez la baronine, botez ma bonne Bino, maman quand ça bomba bonga. Bona banana yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto poto, Protivap. Et ça va pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap, ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto poto kitoko pona ba bébé pro. Na fait des sociétés bosimba ke bambouteillage ya mikolo na ville ya Kinshasa mingi penza ko banda pont matete ti ba commune ya Tchango et komi lokola Kindoki surtout na pokwa héritier mapindemi. District ya Tchango, population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te, ba embouteillage oyo ekomi mikolo oyo surtout na pokwa kobanda 18h mata ekomi lokola Kindoki ezali kobanda na pont matete population ya Tchango bazali kotambola kaka makolo lokola bato bazali kokima guerre kasi nzokande embouteillage baso de mouton oyo esalema epesa na yango résultat ya malonga te. Donc chaque jour likambo ya embouteillage ekomi pain quotidien pour la population avant na Tchango na micro ya Info Lingala boyoka ndenge balobi. Tobandi banda 7e miri papa tito traverser Kimbuta makolo papa osai po hôtel so makambo oyo transport ezate papa tozonyoka makolo efimbi se kofimba pour les transports ndekolangai kobanda ville tokoma okoma na receveur azobelela odesa 300 où est le gouvernement. Chaque jour, kotambola makolo boye ezali kopesa pasi na ndenge ya kosakana te. Entrée à Petro Congo, entrée à Njili quartier 1, entrée Kimbuta nyonso ekomi pasi pona kolongwa po matete okoma ata na Kimbuta na quartier 1 na commune ya Njili esengeli kozala combattant. Préparer kaka ndenge nini okobeta makolo pona ko atteindre ba kingasani ba mikondo pe bisika na bisika likambo ya transport ata oza na mbongo na poche bosana yango population ya Tchango basengi na ba autorité basala makasi pona ko réguler circulation awa na district ya Tchango pambate embouteillage ekomi na yango lokola Kindoki ekomi bilei na bango ya mikolo nyonso. Info Lingala komi na suka bande ko botika la malamu. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka
kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye. Désormais horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah! Fly CAA. Bana mboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouébake depuis 1992, 32 ans le lobo de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na Yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader.